Eh, maman francophonie ou de talingate. N'habite ce que l'on a qui va propos ya grand frère na biso o alekaki na busulu na politique pas ya Israël mutumbo vena biso zak na PCP mboti grand frère na yo te grand frère na grand frère grand frère na o alekaki pas ya Israël mutumbo na busulu na politique tout monde qui ba propos o ya bimisaki wana vraiment il s'agit de faire rigola à son la classe ba classe o faire rigola a ba école o faire rigola kinda ni tangiseli l'école wana Zakari na ta wana ko kinda ngote parce que papa a fait azalaki mokonzi na Chanik Metal papa ya Zakari azalaki simple soldat mutu so bandi maman na première ata le biaza licencié bazana bilo o monka bo o ezalaka te o ezanga vraiment pour déjà tant ozo bandana école maternelle encadrement ya mutu yango wana ti ozo ya Zakari so banda maman na primaire donc et le côté pourquoi dalle sourire de carnivore à un nouveauté au tout bêta tout bêta et donc et le bas me permet na réseaux sociaux tamol permet car réseaux sociaux au babi qui faire ba sengeli so na nyonso auto solo la ki suka nango faire rigola a sali double francophonie a betina stade ayo betana esplanade à palais du peuple donc ça double francophonie les années batu balobaki na obeta double zénith ça mutu abeti lelo na lobby mais ce biso double francophonie a jour moko o batu baboma nzoto biso silana nango ka rapide et puis to yesu ko silana donc double francophonie silana na nyonso ya lobaki et ko sala ezongi to lakise ke aza elogote c'est rigola pe so théorie ke banana nene batu tout ba côté que c'est que na jour pe ya convertir batu tout ba ki pe pour na fali te ba yi pour na été jamais batu bayaki po na faire rigola donc faire rigola koti mbongo lisu na mboka lobby ndena suka yo lingani nga e bande ndena suka lingani nga linga mingi omega alpha yango alpha sin omega yango Merci Balanios tout au maintenant toujours que l'on a effador moi na mkabeta rambunda bakolo babina toujours merci na maman na nganda deshi mulato merci na Josué Mavongo merci na mon président Steve Mbui Orza 23 na bakaspi na bo otugo sala pour ngana zala toujours merci na rosa la ingrate na bobulam otugo zola kisanga inga pe fona zongo c'est la bino toujours merci na ba otugo merci na ko na partout vraiment obozala mingi na mona bana ngola na mona Yannick le collé mon grand frère propre donc qui a maquillé déjà Nangamba présent dans ce moment vous êtes tellement bien que moi que tant bakombo les vraiment mais na signer reconnaissance tout merci quand on est na ça rabino que awandi to yaro loba aux afre to yaro constater awa to loba o ezo mona na miso na biso parce que TV za radio TV za ninité parce que TV za na réalité na toujours na za kanga moko te toujours na plateau na yambaka toujours ba o senga to solo na bango lelo na kozala sengo makasa ko yambela bino o ya bino o to sane suko na ngonga o na kombo ya paka de la sage ya mutamail o to tikali na au faut que le barapé va bloquer aux affaires mutara na la vérité
tu as la vérité mingi ya onde to singa photo sur l'année toujours mingi ba demande ya ba abonné na biso ni singi ke to sur l'année sous boni papa na ngai ça va na ngolo nzambe comment chaîne na bino équipe la grande découverte dans la grande découverte dans Roberto Bourgeois Dengue explore dans s'abonner Noé Luzolo Pakebo mutaza vraiment la bateau bo s'abonner Fanny Likala moto Dodge bo s'abonner puis Kali Chims Mas bo s'abonner les King ya bagrif les grands sapeurs bo s'abonner Issa Unga nonane fois boss bo s'abonner bienvenue sur les Messi penalty donc ça y pas moyen bo s'abonner Charlie Kabea donc batunanga tout baboda fashion ba Yves Creter Mobali ba Christelle Matazikanda ya maître Tcherika 15 bo s'abonner sans oublier motunanga na Kati Star Azara, mon star mis dedans, beau s'abonner vraiment, ce beau s'abonner, bah Victor Mbala, Balanzao, donc bah Dirango, Biu Marango, beau s'abonner vraiment. Naza a besoin bah toi s'abonner, au langa, pour bah comprendre que Nalika qui a donc, ce bah comprendre te fais à Schengen s'abonner, mettre Gengo, puis mettre Waza, donc beau s'abonner, Vengando, beau s'abonner vraiment donc. Tant beau s'abonner, ça là qui va comprendre qu'il n'y a pas qu'à soit à l'équipe, à tirer les mots, donc beau s'abonner vraiment et ça là qui tout. Quand ne veut pas le but que vous s'abonnez toujours massivement vraiment azu kutani okazo émission vous s'abonner dans l'écran wenge bateau baboya nyongo vraiment dans mon prosa chokoro vous s'abonner toujours à part s'abonner santé kitoko santé yango ozomona santé kitoko malgré que moi santé zo déranger mukie malgré santé déranger mukie na yebi ke nazana nga vraiment dans 2 ou 3 jours ici là pour nga so na les libres na yebi ke batu na baza Cédric Mbala Jojo Kabuya ezana ya pas que zanini ke na hôpital boy mais santé kitoko. Je pourrais le tout va niveau photo sur la mine masolo o tiko le kay mo pepe o ya francophonie yo elanga show ngana solo la na bazana nga yo bimiso ezakati na yo ezakati na nga ngoni to ko solo bato bazotala biso bazana besoin ba comprendre ba yoka ezanini ne salini ni ekeni ni nani azokosa nani azosala ba réalité ou vrai donc merci tout solo la est-ce que nini vraiment oyo tozui na ya francophonie na biso awa o salemi na mboka na biso la République démocratique du Congo mama francophonie ou de talingate on est talingate attaque patriotes événement eleki na biso tout ça na kin iloko nini vraiment oyo toko bénéficier na o vraiment que ya francophonie salemi na mboka na biso bénéfice na zaka ba bongisi ba stade ba bongisi ba 20 mai ba retoucher le sous martyr mon ba stade belé ba bongisi yango na ka bénéfice en même o etalima mususu donc na ebité pour tout ça politique biso sur la trop ma musique surtout mo sur la na to kota na politique miso so mona o tout ça ndao ya politique o miso so mona yango ndi photo lo ba moni ba bongisi ba campus ba piscine à campus na moni ba bongisa mususu bien donc et ça il n'en peut malamu c'est non peut malamu. Peut pas que tu bien que parce que tu as dit que yo zaraming la vérité toujours parce que yo vraiment le côté pas nous moi passe vraiment na habité ce que Hollanda qui ba propos ya grand frère na biso o aleka ki na bosulu na politique pas ya Israël muto mauvais na biso zak na PCP mbote grand frère na yo te grand frère na grand frère na o aleka ki pas ya Israël muto na bosulu na politique tout le monde qui ba propos o abimisa ki wana vraiment il s'agit de faire rigola à zongi la classe. Attaque à Yomutamaeli. Attaque à Yomutamaeli vraiment selon you makanisme cause la nini na ba popo ya bongo. Ba classe o fait rigola a be kolo fait rigola kinda ni tangiseli. Be kolo na Zakari na taona ko kinda nguti. Parce que papa a fait azalaki mokonzi na Chanik Metal. Papa ya Zakari azalaki simple souda na kankokolo. Donc bazali na différence. Oui, regardez moi bas salaire on va souder zarandenge si papa fait rigoler la Chanik Metal na tawana donc faire akenda ba gardienne ya bien akenda ba primaire ya bien Zakaria banda maman la première primaire tout ça bandi maman la première ata le bien za licencié bazana bilo mon kabo o ezala raté o ezanga vraiment pour déjà tant ozo bandana école maternelle encadrement ya mutu yango wana ti ozo ya Zakaria quoi banda maman la première primaire donc
et le côté pourquoi dal souris de carnivore à niveau té autocobeta to beta maramna et donc non parce que à le moment des appels choquants faut que même si qu'on recadrer dans des mots que il y a sagesse surtout parce que quand il y a ça déjà comme le niveau déjà ça à combien de niveau il y a le colo parce que faire ça faire ça déjà grand dans beaucoup à Congo quand ça fait azon en ces classes quand ça fait à maltraiter même si pas na nyonso auto solo laki suka nango faire rigola a sali double francophonie abeti na stade ayo betana esplanade à palais du peuple donc ça double francophonie les années batu balobaki na obeta double zénith ça mutu abeti lelo na lobby mais ce que biso double francophonie a jour moko o batu baboma nzoto biso sila nango ka rapide et puis tu es sous silana donc double francophonie et silana na nyonso ya lobaki et ko sala et zongi to l'accès que aza et loroté c'est rigola pe ça t'as pas lobaki on peut na se akana parce que zo pe salikaya na salikaya tu na se akana na salikaya mais le côté là qui fait rigola stade to bana qui kozela vraiment qui a fait rigola beta na stade abeti pe na parler du peuple et lobami pe mingi na ba réseaux sociaux tamoli pe mingi ka réseaux sociaux obabi qui a fait ba sengeli basengeli faire pour habiter na kati mais bato il faut bazara na posa na population na bato ba utai libanda tant bazali na besoin à faire ba obligé na mboka ke faire il faut azal basengeli na mokili yo posenga ki bato tunga pe na senga ki donc ezake mokili population moni si valeur yango moni tango mutalo baka mutazomi lobela ke naza grand eza erreur grand il faut bato nde ba lobaka yo mo tango so sala eloko ezakati na mo comprendre yango ezate bato ba monaka nde bato ba lobaka ah ne loko to moni mezo simba te il faut ka faire rigola azala voilà bato na ya libanda ba mabe akanam bato tout donc basenga vraiment frère gola ba barbi vemba kilo mboka donc basenga vraiment que faire rigola zala yango faire rigola abeti na mama mikele sele nango déjà pour était habité date les 4 pour zaki date ba yebisaki été mais biso mo pe to monaki na le kaki pe kaka te to monaki faire abengisaki ba melomane abengisaki ba golo abengisaki na date les 4 ozala kana ki sasa lobe mona ndé mokile bujaki te est-ce que to sola bien bana na mikio ba betaki wana so Burundi so nini wana ne babete na Cameroun wana bakotondisa bato wana jamais bato bayaki po na faire rigola donc faire rigola koti mbongo lisu na mboka lobby ma martyr ezaki bouger donc bana na bakobeta bale wana te mokili ne ya ne bayaki po bayokaki faire rigola a ozala wana so tu que bana nani bato tout bakota que c'est que na jour pe ya convertir bato tout bayaki po na fali te bayaki po na été parce que il fallait accouper et bon lobby ezalaki nani ou après staki lobby la ki faire rigola ya kawana jour asuka na jour e bandeli bato pe batonda ki pe ebele tout ça pe na kati stade le jour on ezai babiloko ba mela bombo dada Fabiola donc basangana ki ebele tant basangana ebele wana ezai na résultat ezaki lobby te embouteillage ezai na mboka lobby en tout cas depuis 9h du matin embouteillage bandai na mboka 1h du matin donc yo like ça que moto abimaki na nzela faire rigola bataringi eza moto te to obimise lisuli e bande na suka yo lingani nga e bande na suka lingani nga linga mingi omega alpha yango alpha sin omega yango ah tomoni ki donc niveau bat pas on a zaki mingi na parler du plus tout monde niveau bat o baba ko c'est la faire rigola aya mais comme ça qui biso moi tout le bezaka ki batu ya francophonie to vraiment zaki batu o vraiment baba naki ko c'est la ne faire rigola après ça qui bango posa wana vraiment to ezalaki na sens mosusu kanengo lobi ba Burundi na te tolongo na ambassade na ndina parler du peuple mais bino mo ne bozana bozala ba journaliste bozaba panzisango eza mara mususu oyo ko kozala soki eza vérité eza mara mususu soki eza vérité que il faut so la rango vérité mambo ya okosaka eza nango lisu na tina te quand oyo to matato kita eza ezongi ta faire rigola muto ko sala tout donc pour qu'on a faire eza passe et surtout bénédiction na utile lisusu na famille wenge donc famille wenge ba yebi ke mwana na bango leki na bango ya suka ou papa tika dès le bas âge donc c'est fait rigola alors ba vienne tout banginda ba millionnaire ba besoin leki na bango angine
a poussé donc assez poussé tous à concurrenter peut faire à salana ba génération donc toi la concurrenter mais tu cas battu sport mi mais pe ba alpha omega kaningo lobibe alpha pe omega mais na sous mais siko alpha ngoko moni nani omega ngoko moni nani pour maman tout au luba alpha no omega na mboko e salama faire rigoler à la concurrenter la génération nyonso auto luba concurrent faire azate donc surtout la génération wingi ba mikolo na e ba vie na e faut beaucoup de respect surtout la génération yi a sala azana concurrenter ye mo asali génération azali suna concurrent zamba sali mokili azali suna diverser mais tout le monde peut battre BTP dans nous ya francophonie vraiment il n'est vraiment na mona na ka président Jibem Piana na mona président Werason et puis na mona ki maître Gims na mona ki Fabregas Maestro et puis Patrick Becamble du maître Alekaki wana et puis c'est rien du maître mauvais na personne monte place ça allait toujours tu continues toujours oh mais ma biso na toujours c'est la album ozo ya na fait toujours il y a pas que question mabe utaki de près Brésil masanga tindela kinga tunabi pourquoi pas entre Falina Ferrego là-bas koka kobeta stade jour moko etika pe historique ba fara oba wera na ba jibe ba sala ponante elingaki za okazo malam ferre na fali babeta esika moko to soit esi jour moko en dehors des États-Unis na pesi mon pasteur héritier bongo ya Julia Mbote puis les États-Unis na pesi général Georges Barbosa Mbote vraiment place à ça mon coloproducteur a remonana oya kotia ba condition o faire rigola olinga ba obeta na bango mais bon tout baza ba musicien bati fali na faire laisser l'occasion otunga ki to profiter na ngozaki chez francophonie OK ba organisateur o ba et bon est-ce que francophonie a proposé faire rigola kena teli o ba million boy po ofula batu ayebisa ke ezai mamba fula batu tezai ke ya prester donc à prester c'est fini mon collègue a appelé à fula batu ce ba tiembonga ofula parce que maman refou la voiture ça tu vois ba beti sikama parce que même nous tu zara bon mi balindi ba mais ko beta sikama ezala faire nda ofula ite fala ko fula ite nani ni net fala za pe musicien munene mbuka oyo azape na ba succès azape na ba fanatique na e obalanda kae azape na ba o vraiment OK so pas pesika liluba bui tout et tout ça la succès danger pas ba madesi alors c'est ça danger papa ba madesi ba mo benga ba yango moi ça n'a chika autour depuis grâce au comme on veut pas gagner pour manga ba benga ba madesi madesi faut le ko sala rechercher mo benga ba biso to kuma ba yango donc faire rigola na mama musique to yebi ezali faire rigola donc to compare biloko mususu te po ezana na sens te makambu mususu te po artiste ozoloba asala musique na bien azaba nzembo na ba chinois oye umela raté oye za ke bandi succès un mois ebelo moi succès en 4 formule c'était cartonné pe tu suko za kala ba bezana carton chez mangala ebi 007 James Bond a combien formule 7 ya fali pupa na zwande nanu temps ya kuyuka ngote mais ngana yeso ke formule 7 na ye ezala banzemba bien et tu suko peso sala succès na peut-être yo nozo tenter ya kuyuka mais ngana yebisio donc ngase na bwende mais peut-être yo bi peso tenter kuyuka ngote on a zaka na kisaso ça va le passer information on me vérifier mais ce jour on doit attendre loi non on a attendre on attend on attend Yamarambuana donc. Et pas que TV les des gens parce que tout comme des gens à Souka par rapport à l'organisation où les kaki agir à francophonie ndenge yo moni la ki en attaque citoyen ndenge ba organiser qui par rapport à la musique na ba événement mususu attaque vraiment patriote yo moni la ki en ndenge ni est-ce que les kaki madame Tomabe na vesi ça qui a mbongo mbote les grands Kadhafi vraiment place à na Kasangulu mama ba organisation na bango tellement que francophonie on peut depuis banda tesila na côté na ka lobby mais bouger qui peut mboka bouger mboka mais ça eloko ça mes première fois et salama ba jeu na ba natation ba tebele belé za ba jeune bana mso amiki pe ba mona ngote eloko abongo depuis salama donc ezali déjà eloko moko ka ya malamu o esalami po les loto ba pe na mokili ba ke
français moko ayaki kobunda na RDC, tunisien moko ayaki kobunda judo na RDC. Ça va vraiment, félicitations na bato ba organisaki eloko wana donc namoni yanga ya mabeti bon eleka na malamu eleki na malamu leka na malamu tumonaki ke musique betaki vraiment ndenge sengelaki ni des autres na mboka neki ngani azukaki ni bwe na bwe tumonaki pe ba musicien ba beti ki misala na baba kumba pe bunda maki pe mati pe keti na suka merci na ngam na biso ba kongolema moi de face ezaki côté ya sport tozwaki vraiment moi makasi wana vraiment ti otozalaka nango vraiment mais côté musique tomoni vraiment epesi ba maître Gins ba beti vraiment ça c'est que musique vraiment il est na ba norme na on te Barbara alingaki na coupe Barbara alingaki na coupe yango moni ti l'état mboka tali te photo bimisele faire rigola pour Odembe beta to tikala na coupe donc coupe c'est ki ndai ah petit toi Barbara c'est ki ndai na coupe on se fait rigola ya ki te ko repérer coupe dans ma to ingénieur Maraboyembi place à ça vraiment ingénieur Maraboyembi ça yo pas moi et puis CG Tomba Commanda Bolion, na Océan Kanik et puis 7e bagarre, na maître gauche, les Anglais de Yolo, na les lignes à la don, on a Zawana Mikolo, vraiment les Anglais de Yolo, Mikolo Tosolara, bon, président Hervé Deschasses, président Louba et puis, na Micha Moulo. Mikolo na Solara, ba yanke. Ba yanke, pour Mikolo comme trop senti que comme il moi menacé quoi. Menacé ngana mutako menacé ngana moki. Non tout na yoka ba mettre ba. Mais na zala bon déjà na zala mettre CD Alamba, na mettre TV Igwe mettre Romaric, na mettre Dodi Chum. Donc na zala oui ba ke ba côté là. Té oh. Mais baza ba jeune bazala nganga na zala la milieu sport, milieu judo, mettre zet ba leber les porte-monnaie magique. Nga ba mettre na ba mettre mais bazwa et puis président Manu Mwendo président mettre ba mettre Gengov ma bazwa ba mettre Waza nga za ba mettre mais bazwa vraiment na ebi ke ba tout ou bon landa émission ou partager liker kandi ma mongo kindara donc faut kindara modèle one mauvais cible donc bayoka Afropro toujours ils ont la belle où ils ont et pour nous bimisa ba jeune talent ko bimisa ba meilleur DJ donc mauvais boss Ziblé Bayoka donc mauvais boss Ziblé et Frador Azol il a toujours jusqu'à présent et Frador Amelino Maïté donc na otira autant comme le jour on a remis la maille mais tout comme déjà na souka to éviter ce qui auto qui te poser te peut-être aux akine loko ko loba mais ya on loba saka la dynastie volume des Zoya. Donc, tout na ebi ke bato Afrique du Sud, Gilles Semo, Doli Chalako, vraiment, c'est la dynastie volume 2. Bato tout balinga papa Hervé Ferrego la bataringue et puis balinga la bonne musique. Babombaka bambon na baona mosenge pour calater vraiment album Ezoya, album des albums Ezoya vraiment nation dit la fille du roi, dynastie volume 2 place pour comprendre que tout ça l'échange culturel il y a batanga poité ya ke congolais nso atika na nostalgie ibake tambuina anebo likamboeleka kiboy nde tika na mitu ya batuke Ferrego la bataringue Jésus de Niance abetaki double francophonie. C'est que l'année 2023 ça fait année morobu éthique bino va souvenir bien après le 24 juin après anini donc année oyo ils ont déjà année à papa Hervé Ferrego là parce que Ferrego là c'est l'étoile malgré la difficulté nion so ya ki liboso Ferrego là buki à Caldon na bi ba petite nanga ba fivette maemba donc baza on a vraiment ba kali buka ba gali Congolo ba petite nanga donc tous allez toujours pour te soutenir papa Hervé Ferrego là donc tous soutenir Etina Suka Bagoulois ba gladiateur ba tout donc tout ça pour la faire égola mais toi baké nyonso egoleka mais elamba egoleka toujours ta famille te quittera tes enfants et puis donc couturier on a modéliste on a en tout cas na yebité c'est tout on tika no mapangu on tika le pangu mais lamba on tika te donc la loti na kaza leta so ito ozwa lisusu ya bongo wapi tonton Maya azotongela biso Maya moto Maya tout moi et puis na prix moko abordable pour na mutu nyonso ezala zana moyen te mais aolata Maya moto Maya tout vraiment tonton Maya tozana au cœur Charlie Kabea na et puis bienvenue sur les na utilité. Moi petit question bizarre par rapport il y a les 12 à concert il y a grand frère na biso Félix Wazé quoi na ebima eza les 12 ba o balinga Wazé quoi ba kendi ba o pe balinga te ba kenda bango te
pour eza vie ya mutu nga ko tinda mutu te kende bon so asala accident te moi le bas azape bonne chance na Félix Wazé kwa ka obenga chanson ka obenga chanson donc ka obenga nzimba Félix Wazé kwa ka obenga chanson bonne chance na ye na yebi ke esimba mais na yebi ke esimba te te non mais tout cela bien est-ce que na 80 000 places wana yango moni ba congolais toujours ça l'erreur au moni faire regola à l'équipe à Wizkid à l'équipe à Burna Boy ce que tu as dans sens est-ce que Wizkid a sabeta na stade il y a 80 000 places namte ata na mboka na bango kutu baza ba stade ba 80 000 places donc place où l'exarake na Congo tous en a quitté la musique mais quand ba histoire il faut to lo baka yango wana mais ba tout bongisa na biso ba polémique que na ba piste ba polémique ba piste ma solo mo o ezana ngona sens te bano to moni ba lula ba nigérien bana na tozo ba bino na ba leki na bango te ba concert o biso to betaka bango pa na bango ezana difficulté na Côte d'Ivoire bazolila nanu artiste ya Côte d'Ivoire mo ta beta stade à 80 000 places mais bah fait la bêta en de 80 000 personnes et côté 120 000 bah 130 000 personnes donc il a sa force donc tant que tu as le baka pour les artistes c'est biso mon amboka to ko ko ça artiste c'est rapidement disque de tu as combien tu as belé déjà on a Congo 100 000 personnes bah sombi déjà disque moko et y a déjà né qui n'a pas disque donc ceux qui déjà tu as 500 000 personnes bah sont déjà dans stade ba ko ta 80 000 aux hommes on a été que non ils ont au moins été que ça bilo mo ça que mais papa il y a quelque chose mninga que d'avance que tout na ngote a mérité peut-être ça tu connais ce qui est grand frère Félix Wazé quoi. Oh mais bon tu as tout même polémique te baté tete bon yo yebité que Wazé quoi stade là ko tondi ça te bon on peut ça m'embelengi boyné mais non les bêtes me pété moi peut le jeu tout dans mon pays en musicien et ton daté azana ba album et azapela ba ton daté tout ce que ton dicasté ce que ton bien to me makamaka muna luyingi te ata ba fungoli porte de lelo tito ya kamale malembe et tonda te jeunesse à l'élo ebele ba yebi mamba Wazé quoi te quand vous benga nse mukanda kasi kande bozolo bangande to ba kilelo jeunesse ebele ba yebi mamba Wazé quoi te ko yebisa moi 10 ans a yembelo nze Wazé quoi yebite o yebisa moi monsieur à 13 ans yembelo nze Wazé quoi yebite alors awoya na stade wana po ya koyoka nini aya komona nini tant bozo solo la ka tokosonga ka na biso pe kaka jour au jour pe tokozala pe to ko rappeler ce que possible sur la malembi nga na liambongo Wazé quoi moi trop nazo betelo ke ekosimba te nga ko telo nazo selande histoire donc album na biso histoire ya l'air du maître tueur de mensonge Patrick Bekam donc na yebi ke ti to na mois de septembre le 11 août netozo bimzaka ton ex préféré donc Toyoka Patrick Bekam a une type de kana les millionnaires ndekama bon et depuis na pesi mbote vraiment là Jérès Amaru la bureau na biso nyonso na pesi bango vraiment mbote ndenge la ka na ebike kalate mambiki tout merci quand tu es sarabino to bandaka pe to komaka déjà pe na suka déjà que to bandaki masolo na biso na kimia pe to ki suka na kimia ya paka soki okozala moi ba plus 243 89 80 72 700 na sina boaki batutu et comme monotone quand des comme monotone toujours autre message toujours ko lananga efrado plus 243 80 mais cameraman na biso to boaki était toujours donc plus 243 82 977 16 toujours vous s'abonner toujours massivement vous commenter vous partager et comme ça la biso kitoko makas merci tutundi batundi mingi